Beauté, la famille, ndeko nyonso bolanda mama Nicole Moisanza, boye bolandaka émission nanga tozokende wapi. Nasepeli vraiment lisusu koleka na pokwa na lelo. Donc ezali mwa moko très spécial pour na biso nyonso. Ezali vraiment date moko inoubliable pour na batu misusu biso nyonso. Na ba oyo baleki expérience pendant année oyo 2020. Donc nakokaki quand même kotika te ke année ici là ça vraiment na leka pona ko baksa un plus et puis ko pesa penzambi merci to pesa ke toujours surtout nga na pesa ke toujours merci tous les jours parce que kolala kolamuka eza grâce eza habitude. Et puis, nga nalobaka toujours eza grâce parce que chaque année, nzamba azobatela biso, tozo ko leka ba expérience oyo pe tozo kutana nango selo conduite à mutu na mutu. Alors, merci beaucoup na bandeko ebele pe oyo bozaka wana toujours. Bonjour, bonsoir pardon maman Nicole. Bonne année. Merci beaucoup na ba maman, ba papa, ba oyo nyonso tout. Bozalaka wana oyo bozo ko soutenir ngai moralement, spirituellement, financièrement. Eza vraiment ba trois étapes oyo eza très bien, très important. Et puis merci mingi na bandeko oyo vraiment bolakisa ki volonté na bino. Et puis merci beaucoup na bandeko pe boyeba ki vraiment importance na ngai sur internet oyo parce que eza na misusu bayebaka importance te ya bato mingi ba négligaka pe bato mingi ba ebi ko défendre même motu na sima te. Bonsoir maman Élisée Zola, merci beaucoup maman na super na yo vraiment nzambe zongisela yo ya ebele et puis bandeko nanga vraiment eloko vraiment plus penza ezo salanga pasi mingi ezali conduite na biso. Bien sûr eza na bandeko ebele bazo sepela bonne année. Mais eza na batu mingi bazo banga nzambe te bazo saka na nzambe otala année 2020 pona batu musu balobaka année 2020 eza année moko eleki na amabe pona nga nazo beta sete eloko moko te nzamba sala eza kamabe pona biso non tango zui grâce ya kozala na année 2020 même si eza koleka eza toujours na grâce wana parce que misusu bakota ngote basuka na 2019 misusu pe basuka na 2018. Bonsoir maman Mkoko, malgré nakoki ko essayer ko sunga lisusu batu oyo na témoignage na ye nango lelo na pokwa na lelo ya makasi et réconforter ba maman ba papa ba couple éveillé ba oyo ba yebi importance parce que émission oyo est apporté ezala côté santé ya bato ezala côté po ya bato ezala bato mususu oyo ba expérimenter te ke loboko ya nzambe na kati émission oyo nalobaka yango bien nzambe alingaka ba hypocrite te. Bonsoir, bonne année maman Arlette, bonne année maman ndeko zali nzamba lingaka ba hypocrite te nzamba linga moto atambola na vérité et puis bayebaka moto nyonso to oyo atambola na vérité azalaka sur parole na ye. Bonne année maman Florence. Et puis moto wana bokomona même makambo aza koloba eza ko s'accomplir parce que koloba même makambo ba maki eza blague te nzamba jamais atiaka loboko na ye na musala o esika mensonge ezali yango tika na yebiso ndeko nanga même na année 2009 2020. Bonne année maman Frida la joie nanga, bonne année maman Solange, bonne année maman Mati et puis maman Florence Alci non. Alors nzambe vraiment na 4 émissions oyo aza ko continuer toujours ko opérer ba miracle témoignage oyo na yango eza malili na nzoto mais vraiment photo yo ka yango pour batu misusu bazalaka na ba doute. Bonsoir, bonne année maman Claire, bonne année maman Annie Angélique. Alors il y a un cas de naza kolobaki vraiment il faut eza année batu musu bazo tozo sepela mais kobanga nzambe eza très important parce que mingi bazo batama na ba apparence même un jour oyo na Noël nazali koyoka nzembo akofinde komoko bi maman Nicole opengwi non nzambe atalaka na apparence te nzambe atalaka muto azo sentir muto wana na crainte na ye azo banga kosala mutu mabe ape azo banga kosala nzambe mabe bozo mona parce que eza lelo neti bandeko langa
lelo ozomona meme na ba Facebook na biso omona mutu nyonso omona tie nzambe boye bonane mama Odette Mbongo nzambe boye nzambe merci nzambe boye na bato mosusu kutu ba ser mosusu ozomona ya kolata mosusu jipi mulai akosimba bible munene naza na mwana mwasi moko na satandaki même pas yango moni ndeko na 2020 soko kabwani na mutu connaissance copine komona mabete eza biloko mosusu nzambe alingi otikana na poubelle wana na 2020 kokota nango na 2021 te eza na barelation mosusu il faut obebana na bango na 2020 parce que na 2021 oyebi eloko nini ezozela te eza année surprise eza année mosusu okose concentre na nzambe botala Europe ndenge ezokose baskile bamakambo mabe mingi ezokota donc bato mosusu bayaka kotia bato na badistraction bonani mama Sia Amelia bonani mama Rosa. Alors, ils ont une relation, mosusu, net ngai na fandi na bite nzambe vraiment alingi nga mingi. Moi simoko na satanda ki même pas na eza batu mosusu batala ka bonani mama Mikael Mabila manangai batala ka batu bonani mama Cécile. Azotala mutu na apparence. Sobi moi soyo apparence na indenge za ba mso mama Nicole azobina batu mosusu tu batu ya ba église na zolobela po lelo le 31 koyo ka Seigneur ba mso bozana ba live buna ba Bible minene botika kokosa nzambe botika kokosa bana na nzambe on se moque pas de Dieu il faut qu'on rachète temps cause la juste pas nzambe nzambe atala gate que non maman Nicole fois là ta col pastoral bozo comprendre te bota la témoignage na yeli bino na nu ya munene témoignage to pona ko loba que non nzambe asala ka grâce na ye na mutalingi soka nga tia loboko na ye bota la boyoka na témoignage et puis nazo ko yebisa na batu mususu 2021 eza année comme année surtout c'est le moment son de la trompette ya kozala honnête na nzambe juste moi si wana na mona kaye kaka ba connaissance ba ami na ba Facebook awa alors hier ko tayi ko approcher nga maman Nicole na zana masolo moko boye na zana iloko moko musala moto zo sala na bandeko tozo teya okoko sala ngai publicité. Alors, to bandi pe ko so abiso ko zana ba conseil mama okoki ko conseiller ngai tout tozo sangana batu o to solaki na ye ezalaki kati ezalaki même pour na batu wazo travailler mais ezalaki vraiment importante même na ko lo bana live te nga pe na bandi ko conseiller na bi mama ata bozo travailler na batu faut ko zana na discernement makambo to soli na yo lobby en tout cas il faut que ba iloko bo il faut ko zala bo il faut ko longola sentiment bo mutu aza mutu na beta na loba ki ne loko moko na satanda ki même pas que moi na moi so na ko kende ko répéter yango et pas ya ba fi moko bazo travailler na ye obotala ko maman Nicole a qualifié yo boy mais ozomona moi na moi so wana bonne année papa Sebindo Bass na nga direct na Switzerland donc ozomona moi na moi so wana donc ateyaka na Facebook mama Frida ateyaka Bible munene nga wana ko tia kofi awa omona mutu mama Nicole zoka mais bango bayoka ka kofi te là nazo ba même bino ba soit disant ba prophète ba nzambe bokeba na 2021 eza chaud ekoya chaud ekozala penda année que non msi to koko yoka mutu azala ki ba kufi oui parce que kanda nzambe ko kita aussi makasi eza na bato bele bazo sakana na nzambe eza na bato bele bazo batama na sima nzambe eza na bato bele bazo ya na ba jugement par rapport à apparence amoni habité il y a azomela masanga mutu azomela masanga kutu aza bien aza mutu mo mso aza juste mais yozo soit des ozo bikenga pasteur to évangéliste to ma servante moko boineti mona moi so makamba salinga na satanda ki même pas asimbisa donc tout chité mais côté mususu natali na bino nzamba linga kiteke na sala mwana moi so yo publicité na makamba zo sala parce que to sangana te torsion na nina serve to sangana te po ba mususu bazolo ba koma nzambe me baza honnêteté yozo sola na muninga eza ebele lelo na 2020 bo sibi wa conséquence ya kozala na muninga mutu tango bozo solola boza deux personnes ko solola ekomaka ya mabe tango troisième personne akomi yango nazo biso même ko kabwana na mutu soko kabwana ki na 2020 ko silikate parce que eza na ba relation mususu okoko ke na 2021 te mutu mususu oyo zo pesa ye confiance wana ata tolobaka mutu aza mutu mais tozalaka na besoin ya ko solola ya ko dialoguer alors soki une fois mais ya maman yuyu mais bonane maman Claudine kayo kanangai soko moni mutu bo sololi abimisi makambo wana nyoso libanda donc aza mutu moko mabe komona na nte mama Nicole atonga kinga fiana na lobaki ne likambo atonga kinga non komona na nte
komona nani mabete mona sikoyo comportement na ye donc nzambe alingi ke se séparer na moto wana parce que kosolola bona ni mama bibika kosolola deux personnes eza mabete kosolola msusu kobeta lisolo ya mutu moko monaki epai ya mutu mosusu ozobetela lisolo eza kotonga te parce que soki eza kotonga Salomo akoki kokata mwana mwasi wana mwasi oyo azalaki nkolo mwana te kolo mwana azali kolela Salomo amonaki bango nyonso mibale na privé atuni oyo mwana no oyo alobi wi oyo mpe alobi nga mwana na ngai soki bongo tokate abombi nanu kosolola wana ndenge azolola na bango me asaleli sagesse alobi bon tokata mwana oyo tokabula soki oyo soki mutu bozo welela ngo alingaki kaka tala état d'esprit donc bato mibale baza na droit ya kosolola mais na ane oyo ozalaki desi epai ya nani soki lisolo na yo ebimaki libanda meilleur vie mama Matimata meilleur vie mama Nelly osololaki na mutu confier que même likambo ya couple nzambe aza mettre à temps ya circonstance eza na bafaçon mosusu tolingaka koyeba banani oyo tozalaki na bango approche nani oyo kokonfie ye nani oyo kokonfie te parce que mutu oyo azali vraiment très honnête oyo même nga nakomelaki mwana mwasi na bitantine namoni oza mwasi moko oza sans valeur oza immature parce que soki ozosolola na mutu azwi disposer temps na ye yo kosenga conseil mutu aconseille yo namoni nanga raison te ke non okoki komema conseil wana mutu asengi yo discernement omema yango otraduire yango na ndenge moko ya mabe alors vraiment bandeko il faut kosala très attention et puis to respecter quand même que non déception eza mabe te par rapport à bato tozokutana vraiment il faut to sepelaka parce que bato misusu nzambe bazo démasquer bango nzambe bazo kabola bango na biso même ba relation misusu zaki na na 2020 soko kabwani ko beta bakute eza nzambe alingi ke non o se séparer parce que année nyonso to ezalaka ndenge moko te peut-être 2020 eza année na ya chance ya makambo ebele ya ba ouverture mais moto aza pembeni na yo ko zape obstacle alors vraiment bandeko nanga faut na ngai ko mentionner loko parce que bato mingi baza vraiment na hypocrisie makambo nzambe alors nzambe azo mériter beaucoup de respect et puis tout le bakaka bonane nzambe tout mais il faut vraiment tozala honnête et puis na sincérité vraiment na nzambe ke koza kokosa bato mais nzambe azo yebake oza mabe oza motema mabe ozotambola na conduite mabe oza mutu akokonfie o likambo ke kobimisa yango ke kotutisa bato mitu bonani mama Titi alors place une photo ça très attention examen de conscience c'est très important vie na yo conduite ya vie na yo ozo kolakisa yango na mutu te ke apprécier yo na ndenge tolulaka elateli ndenge tomonaka bato misusu na bible na Facebook ya minene neti mwana mwasi ono komone na micho azokoteya na français azoloba mais songi elali wana mais nzambe mutu aleki liboso salite na ye abombi na sima alors vraiment nga nalingaka kobeta sete mingi na bandeko na bainternet botala apparence te et puis to respecter nzambe parce que bato mingi bayaka bageranga nga naza mutu na bangaka nzambe atalaka te kalobi te ke nakota na profondeur trop ya kozala mosali na nzambe non c'est pas ça kozala mwana nzambe ngoloba ou mosali na nzambe ngoloba te tonga église ya bâtiment ou soit sala comme ça koisa bato na cher wana de non alors toyoka makambo minene oyo pourquoi basala nzambe soit disant balati bakombo bazana bazui grâce te et puis bazosala ba miracle oyo te neti bango balobaka parce que nzambe atalaka mutu oyo ayokaka somo ya kobanga ye parce que ngana ninga kotambola na vérité et puis kobanga nzambe et puis le reste wana nzambe ayebi ke naza mwana na ye naza na mokili oyo nakokozwa mwa plaisir mwa sentiment donc makambo nzambe tomemango na ndenge ya respect ya nzambe ya korespecter loi et non na ndenge ya kose cacher na kombo nzambe chaque année eza na bato bazo kose cacher alors faut tout ça très attention quand dans nzambe zoya aussi chaque année ndeko okozala na retard ya kose repentir il est temps vraiment au soigner vraiment conduite na yo et puis ba hypocrisie za mabe makasi nza on se moque pas de Dieu alors tout kana témoignage ya ndeko après na pesa na no conseil moko na ye nango très important pour na poso boni santé boni bana na papa na makambo na yo nyonso naza ndeko na yo nafandi na mboka ya Autriche naumeli nanu mpenza te
batindelaki nga video na yo epa ndeko na ngai jetu aza na Bruxelles. Alors nabandi kolanda bavideo na yo il n'y a pas longtemps. Nalandaki video moko mwasi moko mwana na ye azalaki baba akomaki komelisa ye mai ya maki de temps en temps epuis mwana ye koloba. Alors ntango mpe nakomi na mboka oyo eza na yaya moko mpe ayambaki nga malamu. Aza na mwana na ye ya mwasi ya 30 ans si je ne me trompe pas, 30 ans ou 32 ans si je ne me trompe pas. Nakuti ye mpe na problème yango depuis novembre abandaki koloba te. Mwana abandaki koloba te, mongongo ekenda mpo bosolola na ye il faut akomela bino na papier. Basali ba examen awa koto ba autrichien awa balobi te biso awa makambo yango tokokoka yango lisusu te mpo tozomona kisi nini tokopesa yo te. Me ntango nakuye na video ya mwasi wana oyo atemonyaki mwana azalaki baba azopesa ye mai ya maki, natali natindelaki ye kutu video te, nabengaki ye nayebisi ye nauti kolanda mama Moi Sanza, mama Nicole. Il paraît que mai maki ya pembe wana ezobikisa ezosala makambo kitoko na kati ya nzoto ya biso bato. Alors meka nano komelisa yebisa grande fille na yo abanda nano komela pe mai ya maki ya tie citron amelaka. Mosusu pe apakolaka na libumu lokola pe azalaka pe na mwa libumu munene apakolaka na libumu totala nano. Alors abandi ko appliquer mai ya maki azo appliquer asali même 2 semaines te avant-hier nde mama na ya bengi ngai ayebisinga ke no ya solo miracle esalemi na nzela mai ya maki wana mongongo wa mwana efungwami. Alors toza mwa musika tozaka na Linz awa na Autriche awa nga naza kote mosusu bango baza kote mosusu. Alors ntango abengi nga na lobi na kobomba témoignage oyo te na benga nani mama Nicole nayebisa ye likambo nzambe asali, nzambe azwa lokumu, tokumisi nzambe, topesi nzambe merci oyo apesi yo mayele ya kopesa biso bwanya oyo nzambe apesi yo. Parce que ezalaki impossible komona mwana mwasi asi akoli ndenge wanaki alobaka te moto azalaka na ye baba te uta bomwana aya kokoma baba na kimukolo. En tout cas nzambe asali ya minene, nzamba asali ya kokamwa mama Nicole, nzamba pambola yo, nzamba batela libota na yo, nzamba sunga yo abundele yo bitumba nyonso. Merci, vraiment merci ya mingi. Ngai kombo na nga mama Bernadette tika nzamba zolokumu. Amen. Merci. Alors shalom mama ya mwana nazotia sikoyo mama ya mwana azalaki na 32 ans. Donc azalaki avant koloba, après koloba eyaki kokata pendant 7 mois de mai ya maki mutu eye kolobisa ye malamu. Peut-être batu misusu okomona tazotia témoignage msu bakanisaka nga naza koarrange na batu. Non, nayebisaki bino année 2020 eza année nzambe aza kovisite batu makasi na émission oyo. Batémoignage eza ya makasi na basi bazwi bazemi na batémoignage ya bana ayo tozoyoka mutu aboti mwana na ye jeune fille boye 32 ans maloba ekenda mwana tikali baba mais mwana azoloba lelo nga na yo. Alors nga naza simple mutu oyo ntango nzambe atili ntango nalobaka yoka nazolobela même makambo ya poso, nazolobela nazo aider même bandeko oyo comment ndenge nini mutu kokozwa poso na yo avec simplicité nyonso to ezala propre. Bomoni masque oyo natiaki na photo yango oyo masque oyo natekelaka bato 10 €. Donc omoni natielaka bato oyo kutu na millilitre eza 30 millilitres. Et puis valeur nango ezali 400 €. Mais si kotala nga sikoyo tellement naza nango na nini na po natielaka bato na 10 €. Mais masque oyo ba remplir oyo eza kaka po ba remplir. Ndeko pona koloba kino déjà enga na yaka awa na lobaka ngo très bien parce que eza na bato belé lelo ba profiter na kati ya émission oyo. Misusu mona na lakisi eloko boye. OK, ozo senga merci te. Obongisi poso na yo même ata komela maki. Misusu ayoki ka témoignage toyoki témoignage ya mwana lobi, mwana 32 ans. Azala ki baba. Alors,
eza ba biloko mosusu nzambe ozala no d'accord te toza na fin de l'année ntango nzambe azoutilize moto yo ozosalela mayele wana c'est même péché ya koboya même ya koreconnaître même nauta kolobela mwasi moko azala na Londres atindeli nga message mama Frida aye nano akomi message le 21 décembre mama Nicole mpo na poso naye korépondre ye lobi nango le 22 nayebisi etu nde nalobaka toujours ko PayPal na tokaliki na expliquer mpo na babiloko ayeko kobenga nga soki le 23 nazo comprendre mpe te bandeko na biso ya baafricain na bamoment ya bafeti boye ozobenga moto ozozwa moto te mais il faut comprendre bake le 23 le 24 décembre biso moto azokelukela bana na ye bakado ya Noël nazoloba bango mpo banoir il faut bachanger caractère nzambe aza liboso mais comportement ya bato eza mabe ebele bokoriske ane prochain mpenza fimbo ya nzambe nde moto ebanda soki okobeta mpo nzambe atali deja bato mingi na misu obike mama Frida la joie moi mwasi wana naye kokomela ye namoni abengaki ngai sur le 23 après le 26 awa naye kokomela ye sur le 27 nakomeli ya mama siko détail ya biloko tika na yo kutu nasombi nange mpa bafilme oboye naza kokomela yo nabengi osabote appel na ngai oboyi koyamba appel nango osabote yango kanabi mais tantini oyo aza koloba ondire nga nayebi moto ake sabote appel na yo ondire nayebi ye me ata kutango tozala bahumain toza le 22 le 23 décembre eza mama nyonso azokima ake kolukela mwana ne kado akende azoluka façon kofete mpo na nini batantine mosusu boza na mentalité mabe boye nayebisi mebe na bi me tantine oya normal te nga kutu oyebi nazwi kutu temps na bato mosusu bakomelaka ngai biso message esalaka 1 mois ozorépondre tozala bato ebele mais ye esali jour moko mais eza na bato mosusu na vie eloko na comprendre tala basacrifice nazosala soki bafille wana mpo omoni bamaske oeza bamaske mpenjake non namonaki foto mo batindelaki ngai ya comédien moko aza na ngola naokaki motema mama mwana mwasi wana kozala na 50 te akokisa ata 45 te mais tellement produit apakoli batibe baproduit bato bapakolaka batibe ya makasi poso ekomisaka poso neti moto ozonuna voilà pourquoi moi naya na idéologie ya bokotisaka bademakeya bamaske basoin de visage ezala makasi banzete lokola aloe vera barecette oyo napesaki ya baboye na bacocombre ekozongisa motu jeune ozomona nga nde awa partir awa natie maquillage te okozongisa motu jeune epuis ndenge eza wana okozala na baride te meme bamaske oyo eza bamaske moko ya bavaler oyo bastar basombaka yango mpenza mpona ndimi na nga te ngai yo meme ngai nakosombola nga oyo te 400 euro te 30 millilitre te mais mingi bazozwa grâce na kati ya émission oyo mais mentalité na biso baafricain eza mawa mingi oyo kenda mime mama yo ozoloba ngai na sabote omoni nde bokenda bobisa réputation ya bato okende kosomba mafuta mpe bafilme wana mosusu eza problème te naza na problème na bango te mais okomona we moto aboye okende koloba mwana mwasi wana kutu nakomela ya boya koyamba ngai me mpona nini baingratitude me okoyoka moto yango na Facebook nzambe bandeko ebele ifo bose repentir bochange eloko olingi basala te kosala moninga te nayebisi me mama oza motema mabe soki motu mpenza okomi lelo arépondre olobi eza mabe te kutu oza na chance parce que bamisusu na répondaka te mais makambo nga naza kovivre na comportement na biso nazoprofite ya kote ya po ngai alobaka yango très bien bonne année mama choisi bola bonne année mama Cécile Mbesi bato ebele so na bi nakangi YouTube na nga nakangi émission na fandi misusu olela misusu ata kopesa nga merci te mais donc kaka na bavideo ebele ya ngai ebongisi bino na batémoignage ya minene boye nzambe azosala loboko boye naza médecin te mais ntango nazotambola na conduite ya kobanga nzambe aza koutilize toujours okotala nga tobi te maa Nicolas afungola l'église te non nzambe asalaka grâce na ye na moto alingi ozomona alors bamama nazoloba boye parce que eza mawa mingi tozokota ane ya sika il faut bacomportement ya bato mosusu échanger mama mosusu moko ka nde nalobaka na bamama ebele azwi biloko na poste napesi ye code ya koli biloko ekomi bafutisi ye soki 28 euro soki 30 euro azotindelanga message mama Nicole nafuti koli moto aposte alobi nde nafuti koli boye seke yo futaki koli na ngai te et pourtant mama napesaki nga frais ya poste nga nabi me mama soki ofuti koli eza monene toza na poto mais douane meme ngai super oyo nalati eutaki Belgique mama atindeli nga super oyo ezalaki na babiloko
bona ne kana na nga mama Ebenezer mama atindelinga biloko bakabelinga biloko mais nga na futi douane nazolo ba mama ebele mentalité il faut bo changer ngo bokota na ngona 2021 te bobi biloko misusu neti nga boy naza na strat naza na poudre moko poudre na ezaka au travers ngone eloko mona na ngwa surtout bato balinga kotela ya tonga nga moko na betaki na mekaki poudre wana na bord mona naza na ngwa na bi mais o eza somo o mona ni na comité mais eza biloko misusu nazo boya ko etala ngo awa po misusu pe akoko kozwane yango ozomona neti vitamine ba vitamine on azoloba ya capsule te mais vitamine moko naza nango eza penya neti ozokende neti kaka Michael Jackson mais eza biloko misusu na koloba awa te parce que mentalité des fois na étudier ba maman ebele na potika na te ya bino boye parce que ça fait mal nga eza décembre mais nga eloko nazo ezoyoka passe ezali mentalité comportement parce que ça fait depuis janvier ti décembre c'est pas facile il y a ko travailler na ba maman misusu il y a ko répondre bango il y a ko supporter mentalité ya mabe mais bazo ko profiter na yo mais bazo manquer au respect maman Anastasie obi ke tantine wana abengi nga moyibi te mais eza ko na tazo finga nga moyibi indirectement o muta poste lobi na nga ke non ofuti kolite yango nga na futi nga bi mama douane wana futi eza douane nga na futi kolite mais siko soko futi kolite comment na pesa numéro à code à colis parce que na pesa ke maman Matima na pesa numéro ya code à colis bonsoir maman mami maza na bi maman code à colis yango yo landela siko colis o ba futi na poste te comment on rejoint numéro ya code tout ça c'est nous ozon po mundela lobby kasi boki maman témoignage ya pesi ya mwana batambola ki pe na hôpital ba mindele pona nini kasi bango bakoki te parce que biso baafricain ko se sous-estimer koyeba valeur ya muninga te mama nazalaki surpris na kamati siko baquittance ya poste na biso ya Suisse na bemoni baquittance omoni facture on a futaki koli mais comment se fait-il kokanisila muninga eloko boye tout ça j'ai dit ça parce que même si toza na fin de l'année eza na bato belé bazokota ba année ya sika na ba sale manière na bango na ba caractère na motema mabe alors que Nzambe basakanaka na ite kolala kolamuka eza habitude te eza grâce année kutozo kota esala yo père il faut le battre non vraiment il est temps na se repentir nazala très honnête parce que nga nazaka na bino bato belé bolandaka nga très honnête nazala bino honnête soki nazala honnête te jamais makambo na lobaki kokisamaka nga naza na basi mususu tala yango moni nazolobela même basi ya baafricaine mususu yango na ye kokotisa baidéologie na kotisi baidéologie ya bamasque ya basoin parce que yango ekozongisa bilongi na bino gene boye ozomona ya basavant tout malgré bozokota année ya sika toboyi te mais to soki ozwi soin nzoto no te koluka bandoki te o te mama Nicole babwakeli eloko te déjà boyebaki même biso bato oyo tozoloba makambo mafuta toza ndenge moko te bao baza bana sata bazali bana nzambe baza neti nga na ya na mission na internet oyo nzambe te même kobongisa poso oyo eza mission parce que eza na bato lelo babebisaka bango baposo comme ça mpo na jalousie mal placé omona mpe boye un chose ozozwa soin na yo te mobali no aza bilingalinga atriche mpe libanda kaka mpo na soin c'est un combat omona mpe boye bazokoso mafuta kopakola kaka po na soin ozomona po oyebi te mais sikoyo eza bénédiction pour toi okutani misu na émission mutu so azolakisa kende komona savon izana oyo ozwi obandi mpe kosukola mpe bomobali no mpe abandi mpe kolula abandi komona mpe teinture kitoko est-ce que ozana besoin multiplier baprière non yango mona nalobi ke eza émission nzambe aza koloba d'une manière et d'une autre même na baposo na biso moni ngai na fandi awa natekaka biloko mais soki quand même ke non nalingi quand même nalobi ke non na l'action babiloko wana te okoyeba bajet douche te eza babiloko misu bato misu badai kopakola babiloko batikala mpe koyeba nini capsule te batikala mpe koyeba bapoudre te donc ebelebele ya babiloko mais yango nazoba ke na vie il faut d'abord tobanga nzambe bonne année bien mais okoki kokota na baannée na comportement mabe te ingratitude jalousie mal placée ozanga merci alors biloko wana vraiment eza difficile pour mona loboko na nzambe eza difficile basakana na nzambe te toyoka lisusu témoignage bote mama Moisanza ngai na bandi na France naza kosala oyo mpona kotémoigner mai plan de fin
En tout cas, maman Nzamba pambola yo na blanc d'œuf oyo zo kotalisa biso tango nyonso. Vraiment nalanda kiso na YouTube ndengo sala ikolakisa lisusu. Vraiment ngai nazali ko témoigner kati na effet oyo esili kosala oyo ndengo mosala oyo zali kosala oyo ya blanc d'œuf na kotalisa biso. Vraiment maman Nzamba pambola yo ngai na bandi kolanda yo na à partir du mois de mars tango tozali na première confinement wana. Ndenge oza koloba blanc d'œuf faut komela yango tie moi citron ngai nazaki na problème ya tension en tout cas tout le temps namelaka kisi ya tension na bandi komela yango ça fait je pense 10 ans ngai na bandi komela kisi wana balobi o à vie mais banda komela blanc d'œuf ndenge yo loba mama ya vie kisi wana vie esila na melaka lisusu kisi te. Donc, pendant le mois de mars, tilelo, tokomi na mois de novembre 2020, oh, na melaka lisusu kisi te, na tika kisi attention. Vraiment, nzamba pambola yo na musala o zali ko sala. Ndenge na moni live au sala kilobi, o lobi ba mama mususu ba pesi ba action de grâce. En tout cas, ngai pe naza penza parmi ba mama o ya ko pesa pe grâce na ngai pona biki sami. Nzambe na biso azwa lokumu. Donc, naibisaki bato ebele ke no ba o bakozala distrait itali bango. Naibisaki bato ebele comment nzambe ako ezala na ba poso parce que ba photo mususu nazozo ya ba poso mususu. Ozomona mususu asombi eloko epandoki. To asombi eloko mutu moko asabote poso na yo. Donc, eza bataki mususu kokozala nango même ya poso. Oui. Misusu peza ya santé. Eza hasard te. Nzambe soko azotia mutu me nazomona bato misusu oyo bazoya soko moni mutu azoya koloba mabe mpona nga aza mutu ya normal te aza mutu ya miso mabe oyo azoya juste mpona koya kolembisa yo oya kodécouvrir te parce que awa ozobonga na poso na santé mais eza chance na poso na chance na santé na yo nyonso neti nga sikoyo miracle nini nasalaka miracle te mais omona Samba so pesanga mayele comment na découvert ki technique ya poudre wana bon ata lelo bakangi izini ya mafuta mais ndenge naza na technique po na koloba ngo na live ate soki nalobi na live awa miyibi bayeba bandi koyiba bakeki basali baluki bapo basali batieti biloko na bango bandi koteka mais ndenge bamisusu oyo lelo bakoma kolobela bamama ya maki bamiyibi donc ozomona po eza pasi po na biso baafricain mutu misusu andima à valoriser. On a zoloba, et ça année on a l'équipe, c'était pas facile pour moi. Nous sommes na talanet maman oyo, colis pesa mon tout temps on a comme un canaliste. On a dit que colis faut y apporter ça 20 €. Si comment na koki kokende ko escoquer moto 20 € alors que maman oyo abiki apesi mbongo te. Maman oyo a ko pesa témoignage à moi nazaki baba alobi. Apesi mbongo te mais comment se fait-il que non batu mususu bayebi ko pesa mutu valeur na été comme il faut ko tala na muto yo eloko asali biso bon ba mbonga mike ya biso okende nango mais mundela oyeba valeur vraiment ba ndeko na biso ba noir bona ni nzambe azobatela biso c'est bien mais vraiment il faut changer caractère parce que on se moque pas de Dieu chaque année ezaka na makambo nango keba pe année mususu tango yo kokota ozo tambola motema mabe oza égoïste oza na jalousie ya baninga yo mutu momoko mona mutu na tembo yaka kotuna yaka pe misusu kola kufungula motema na yo ndeko pa akufungula motema non yo latika ka jalousie mal placé critique ozo critiquer muninga mutu asali loko te yo mo isanza na benga ye même bible ezoloba amour supporte tout ozo mona amour ezali même na patience. Vraiment, moi ça me fait mal que batu bazo kota na ba chaque année na ba genre na ba caractère na bango bazo boya kozala utile pour na baninga bazo boya même ko supporter baninga. C'est triste. Nzambe azan nzambe mais un jour grâce au tozana nango ekolongwa et puis okoya ko luka o arranger kozala trop tard il est temps. Nga vraiment na ngina te ya yo ke non yoka somo kanda na nzambe. Parce que 2021, peut-être que vous allez frapper na yo parce qu'on se moque pas de Dieu. Oko ko lata ka komba nzambe bongote ozo bomba mabe na sima. Maman fuit de la joie. Nga nazo comprendre ba maman oyo bazo futa ba koli na bango ba ebite que douane
nasi na lobi munoko na lembi oyo kazo sanga bité muta poste lobi ndenge na futi doit na futi facture ya 30 €, c'est que yo futi kolite nga moko kutu bazo kabela nga biloko zo uta Londres libanda da Belgique au moins la muta poste bi non madame 30 € au futi parce que c'est douane mais nazo comprendre ba maman misusu te nazo comprendre bango kaka bango bazo mela mamaki kaka bango mono lakisi pe gel douche boya ki asombi mais yango mo nazo te na bi que non au moins tant ozo sala moto yo aza juste na nzambe et puis nzambe azo mona kazo se soucier pour na bino mais bozo zongisele mabe nzamba betaka on se moque pas de Dieu. Bonne année c'est bien mais il faut tout changer. Là on a dit tout parce que ngabi na za moto mais tout ça là quand même effort ya ko banga nzambe puis ya ko boya ko sala ndeko na yo mabe c'est très important. To yo ka sous témoignage. Allô, bonjour maman Nicole. On a un message. On a ça témoignage au Mbene. On a salé na kati na ngai concernant blanc d'œuf na citron. Nous avons un problème très grave à l'estomac na pour mon thème. Donc, ce qui n'a tamboli même 20 à 40 pas, il faut que souffle comme pousser, il faut tellement. Mon thème, je vais vous dire, pour sentir que ils ont matati dans le cerveau. Donc, j'étais mal à l'aise. Comme tu vois, na Gabon, traitement melonga pour les athées. Donc, ce que l'hôpital, belé traitement les athées. La cabine, on peut baser à rare. Bonimbi c'est la famille plein de choses dans la portable. Un jour, de surprise, madame, on a YouTube, à Monio. À Monio, nous allons expliquer pour la maki, na citron. À Benginga, non, chérie, on va la yo. Makamazo loba, makamaki na citron. Ah, to landa ena. To landi, titi. Na ba témoignage, je suis battu, on a coupé ça. Na bon, on a meta. Première fois, on a qui plateau maki na 20 citrons. Nabandi komela. Une semaine après, na senti que mutema na kobeta, je beta sur ndengo na mutema. Excuse, et comme ko réduire bâtiment nango ndenge zalaka normal. Na sisi premier plateau na continue na deuxième. En tout cas, le comme je raté marque blanc d'œuf kaka na citron et réparaka mutema zomieti ya bébé. Amen. Na tension na mutema na estomac tout ekenda. Yango na ko vanda bote fina témoigner. Pour pesa yo pe force ya ko aider ba msuba tikali et puis ba msuba tango yo ka témoignage oyo et affermir donc pesa on peut makasi la ko utiliser blanc d'œuf na citron. En tout cas, ce que vous avez blanc d'œuf na citron, na évité, les deux n'ont suka wapi. On va passer pour ce témoignage. Yango dit qu'on a fait ce témoignage. Donc, ce qui message na yo et les gars qui na YouTube na éviter l'erreur mbesi bakundanga. Nous avons suka wapi. Mais nous avons comme à la gâté à la qui chope vision et directement au pension que nous avons en tout cas nous avons abattre la yo après ça ya mingi. Bato nyoso bato chola yo nous avons kutana na bango. Bato nyoso bato le mabe nous avons kutana na bango. Mais pour ngai nous avons apambola yo après ça ya mingi. Atia protection liboso na yo contre les ennemis na yo. En tout cas, Nzambe abattre la yo. Merci beaucoup. La famille, en tout cas, c'est grave. Hein? Dans le barango, il faut tout expérimenter émission. Tout expérimenter 2020. Bato belé ba barate que non Nzamba telema ki na 4 émissions pour na ko guérir. Mon thème ba sakana na ngote. Mon thème donc tala na niveau. Ozomono eza bilo musuba tumusuba ozomono ngokaka boy non nga na yebi valeur ya Nzambe voilà pourquoi na yebi na biso ki na zalaka na lokuta na monoko batu bazora guérison boité
parce que nzambe atravaillaka toujours na moto azalaka na crainte na ye atambolaka na kobanga ye. Voilà, même na baposo na bino, même na lakisi kaka tala mama na biso Marthe Aline azosala biso témoignage ya inini ya citron. Donc ezala babiloko ebele oyo batu misusu ozoluka nzambe wapi, oza koluka ye wapi. Yo yeba kaka ko respecter oyo ozomona, yo ozomona nga nzamba ko sepela te, ozo manquer nga respect. Nzamba ko sepela te que non azomona ke o profiter na nga mais oyebi ko pesa merci te. Tout ça c'est un péché. Okoki 2021 pe okoki kozwa frappe ya nzambe. Parce que nga tango nazoloba parce que je suis sa servante. Naza mwana na ye. À travers ngai azoleka po akende ko guérir baka ya batu. Motema basakanaka nango te. Motema. Mais aujourd'hui ba émission boni za na ba YouTube oyo ezali misusu ya barando oyo ba film misusu même bazoteka ba mafuta tala lelo nazolakisa bino même ba preuve la pour moni masque eza 400 €. Néanmoins dans ba base ba africaine lelo mingi ba beta kakara likambu ya soin. Il y a soin de visage, misusu ya kobongisa. Ye bikaka non, Nicole oteli boy. Opa koma oui, bien sûr na rosunga yo miso bete na koma net yo tentire na yo lila okokoma. Mais nga na conseiller ko kende ko se cacher te na ba maquillage te ou soit kaka ko pakola te. Il y a un moment il faut que ça la ba soin oyo boy oyo na lakisa ki déjà mélange nango. Donc ko ba masque wana na mona ki photo ya mwana mwasi mo bino nyonso boyebi ya théâtre na moni ba tiango na ba page ndenge produit sali et comme si le gola mukolo tala baride. Donc atikali kaka makasi na ba maquillage. Mais eza mabe azana 50 ans te, même pas 45 ans d'indimité parce que muto azopakola batibi wana makasi elembisaka poso ezoko diminuer banini poso ozomona. Mais na biso batu oyo bozolandaka tout le temps conseil naza kopesa, même nazoloba na batu misusu consultation, c'est très important parce que na komi sage ya kolakisa biloko misusu nazoboya kolakisa biloko misusu na public mais na privé soki muto ye kosala commande na ye na kolakisa yango bien. Alors vraiment bandeko na ngai émission oyo ezaki émission oyo vraiment ndeko il faut pas koyeba kozala na distraction te parce que okoko kana na mama divine boti okoki kozala na iloko moko boyo ezo souffrir botala ba témoignage mutu aboya na problème motema mbongo combien akobimisa on atindelaki yo mpe mbongo combien mwana na ngolo ya nzambe natikaki yo mpona monyo botaki makambo ebelebe on atindelaki yo mpe oyo ya litoya na litoya ekangaka ye koma bouchon. Après na yekotia ma ya maki basate o nyonso on atindeli oyo ebimi na litoyi moko tozongi na hôpital litoyi ya mwana ezala su bouché te litoyi ya mwana ekoma propre na kati natia kaka goutte kaka na tuna ko pene te soki ozose rappele lisusu nango donc yango wana natindeli ose rappele nango. Merci beaucoup nzamba papa je crois eza raison zoyoka ye ezali nini litoyi ya mwana na ye na nzamba azosala chelo boko banda na olobaki na litoyi ya mwana na ye bamama mpe beloko oyoka mwana kotisi eloko na litoyi mokusa na litoyi tout ça nasi nalobaki deja babiloko oyo nyonso tu toyoki likambo ya mwana ndenge aza boye alobi ye kutu tantine oyo mwana ya camarade na ye je crois mwana ya camarade parce que mama ya mwana yeyo mwakunya miko nazoyebisa yo makambo nyonso tozoloba wana tuzoyoka ngo mbomba africain tuzaka complication trop linga na ngai ezaka bien te naza muluba linga na ngai eza bien te mbo oyo ozoloba wana tuzokomprendre mbo muntu oyo azosomba muntu aza na probleme te kaka muntu oyo azoteka muntu aza na probleme. Exemple soki muntu akeye kuluka mbula banini mpona kobomba bato balandaka te muntu mosusu alie biloko mbomba balandaka kaka muntu oyo azwaki biloko ozomwana oyo asombaki biloko muntu azwa ayibaki oyo muntu balandaka
mbo nzambe apambula yo na mission wana vraiment nga naza mokolo mwana oyo apesaki tantine apesaki mpona message ya make nazalaki na mwana azalaki na 7 mois voi iza te ikende kaka nde mwana mbo ndenge ayebisaki nga koza sere moko boye apesi bamaki banini nasalaki mwana voi efungamaki mbo nzambe apambula yo na mission wana vraiment apambula yo abakisila yo ebele oyoki mama ya mwana parceke bato mosusu balingi koloba makambo mwana o te atrike ye mwana na ye oyo azalaki na 32 ans oyo azalaki na problème ya koloba oyo voi na ye ekimaki mbala moko alors kombela mai ya maki mwana na ye alobi vraiment nayebi te bato mosusu ndenge nini bazokoexperimente quand même grandeur ya nzambe na émission tobanga nzambe nabengaka yo autrefois mpona mwana ndeko na ngai oyo amelaka mai ya maki abandaki koloba te mwana 32 ans mongongo ekendaka ndenge wana alors ntango nalandaka video na yo ya makambo ya maki alors nde nayebisaki yo grande sœur non melisa nanu mwana na yo mai ya maki totala na ndenge nini ekoleka epuis baaplikaki yango esimbaki mpenza mwana akomi koloba kitoko très bien sans problème ya wana nga nabengaki yo nabengaka yo periode wana mpona koyebisa yo keno mwana akomi koloba me oyebisa nzambe azwa lokumu vraiment bandeko na nga 2021 vraiment nga eloko na osenga na bamama ebele bafamille ebele bandeko ebele vraiment to essaye kochanger encore kobongisa encore comportement mokili ezozonga nsima te mokili ezokende liboso neti nazoba année 2020 mpona ngai ezalaki année moko malamu neti bato bakoloba te année ezalaka mabe non année ya bato ezalaka mabe te biso bato nde motu totambolaka selon volonté ya nzambe te oza na discernement te 2020 soki ozalaki na motu moko abendana pembeni na yo osala eloko te alobaki eloko te silence afanda alingaka kosolisa yo te tika ye mpe na position wana donc eza na bato mosusu nzambe alongolaka bango bongo nzambe bible elobi aza maître ya temps mpe ya circonstance alors soki motu na 2020 akipaka yo te akenda na ye to ozalaki kosola na ye omoni ke okonfie makambo azwi abimisi neti mwana mwasi autaki kosala ngai ye kutu na décembre peut-être na 2021 na ngai nakota nde nzambe abi te emona nanu face na ye na décembre moto aye kosenga conseil ozoteya ye oyo yo ozosola abimisi yango libanda na satan ndaki te mpo namonaka ye asimbaka bible azosala balaive bango bakoko ye kutu nde eza kokobina meme kofi te voilà pourquoi mona azolobaki lelo biso banoir sous couvert ezalaka nkombo ya nzambe liboso nzambe azomona pasi me bato balingi kochange te nakoki kotia na ngai misusu miziki awa me omona ye misusu akotia bi te ngai nateyaka ngai lukuta sikoyo ngai ndenge nini ngamu nazoyoka na ngai bamiziki nazoyoka na ngai misusu nakoki koyoka bakonfiance ndenge nini nzambe aza koutilize parce que eloko eza importe pa ya nzambe eza crainte na ye tala nzambe asalaka grâce na ye na moto alingi me atalaka moto wana soki aza na amour du prochain epe azotambola kati na kobanga ye moni yango mona alakisi na émission oyo esungi baposo ya bato nazalaki na intérêt te ya koya misusu ya koescroquer oyo africain to ya koya komonisa mpasi te na ye kose mettre na place na bino ozomona tala maske oyo natielaka bato natekela bato 10 €, me tala eza soki 30 ml oyo kutu batia yango na po me na po boye misusu kolobi na motu mpe ya 200 €, 300 € ako te eza cher me tala prix nango natiaki meme épreuve prix nango kuna me ozomona bato bazozwa yango na 10 €, bato mingi bakomandaka yango et puis c'est très important surtout nazoloba yango vraiment na basi ya baafricaine misu botiaka batibe botiaka boyeba lobi baposo na bino ndenge nini ekoma lokola mikolo baposo na bino ekokwea lokola mindele alors parce que misusu boyebi bamaske te boyebi bademaquillant te oyebi kaka oyi te ngai napakola kaka natela mais non c'est pas ça vraiment surtout elongi il faut konourrir yango na babiloko oyo kenon ezolongola bastress eza kolongola baride namonaki foto ya mwana mwasi wana asalaka baémission e batéâtre pardon na kamwe on dirait penya mama ya 70 ans baride betie na ndenge akosakana te
Mais c'est un travail aussi, na travaillé na batu pendant 2020. Oh, yo na ba maman mususu, c'était pas facile pour moi. Bon, essayer na nous changer. Kana maman divine, ozo mona otindeli mutu koli, azui koli na poste, ba ebisi ya futa lobi te. Maman na tindela nga audio lobi te. Maman Nicole na futi boye, ba lobi yo futa ki poste te, yango nga na futi koli. Nzoka nde douane nde mutu ba neti ngai soki mutu akabeli ngeloko nazo futa douane. Koli musue ko uta libana eza des pays oyo Suisse na Belgique bazo futi sa douane na ndenga osakana te mais eza ba maman na biso mususu bazo comprendre te neti maman na bi mais maman c'est que obengenga naza muyibi na kendo yiba yo eloko donc faut ya poste 20 € même makambo nga nazo sala na internet ba makio na ya nango oyo mutu soko ke hôpital neti batu baka oyo bilobami aw mutu batona ba dépenser combien tala comportement ya bandeko na biso batu mususu atozo sala eloko malamu mais naza vraiment abati muke naza vraiment na moi passe na motema pona comportement batu mingi na kutani na bango na 2020 même nazali koloba kana na mama divine moi si moko aye wana na akomeni nga le 21 décembre le 22 na répondre to komi na ba 2 jours 3 jours à Noël bonsoir kana na mama bijou boyko na mona mutayo komena nga le 26 décembre awa to na sina sombi déjà mafuta ngo ozo saboter ba appel nanga ba maman oyo bozaka na ba langage wana oyebi no ngai te première fois ko ta contact na mutu ata mutu a répondre naza machine te naza maman oyo naza na bébé mais au moins yo comprendre mi tia na place ya muninga bibelo belo ko liba salote ko sala muninga te basi ba no aka ba critique ba misusu baza nango ozo kende ko tonga mutu asali eloko te même na lwaki na mwasi na bi mais maman oyebi batu boni bazo lukanga même afani pendant une semaine a commis message 1 mois 2 mois yo kako komeli mutu lelo mutu a répondre au lobby ozo ndima pe effort a muninga to ke lobaki na saboteur ngana yebi yo naza na problème nayo ba tout ça ba biloko wana ozo sepela année mais changeons ba biloko mususu eza comportement malamu te okoko continuer nango te kolala kolamuka eza grâce eza bitilité okufa na pongi ozo sala mutu mabe même kokanisela mutu mabe eza lisomo. Donc, eza année oyo vraiment na kutani na batu mususu nazo souhaiter na kutana na bango na 2021 parce que ba mentalité na biso vraiment nzamba zo le kaliboso mais batu bazo ko se cacher derrière kombo nzambe na balukuta soko futi poste surtout batu à Belgique nazo lo bango très bien na live nazo profiter soki bozo futa douane kuna na Belgique ezali par rapport à mboka na bino ndenge batia même biso na Suisse eza koleka mais bata France Allemagne Angleterre eza moins rare eloko wana na remarqué yango mais ba mama misusu oyo pe bozo ya kokomela nga moment ya ba fête boy nazo mona ba misusu maman Nicole nazo zela consultation bozala ba email s'il vous plaît toza na moment ya ba fête toza le 31 même itina ba Noël nazo mona ba maman misusu bazo ko stressenga oh non ozo répondre te mais comment comportement oh vraiment naza ko souhaiter ngote ba maman misusu bokota na ngona 2021 c'est pas bien yango zo mona même nazolo ba même ba poso yango bozo luka ngo botela yango bobongisa ngo mbangu masolo ya poso eza likambo ya patience et puis eza likambo ya ko nga na lobi bien naza na prise moko ya poudre kaka ya pamba poudre na ne loko mo naza na ngona ndako soko lingo koma penza lilala mena ko tala ngona internet ya wate et puis naza même na l'huile moko lisusu na zui yango donc eza suka ne loko makasi dans le sens que na tiango penda na kati mafuta wow lilala mena ko etala ngo lisusu awate parce que naza na babinemi même na bato bozo landanga même na bato miso bazo teka mafuta ba miso tango na yaka kokota ba bike kuna mwana mwasi o mama sole tonzi mais eza comportement mabe na vie faut ko la reconnaissant et puis ko linga ko sala muninga mabete soka sali o mabete et puis ba maman oyo boko ya année prochaine ko commander ba bloko na bino moni nazo répondre autre zala na patience et futaka et puis un jour na yo ko comprendre te toko solo makamso ko za un avantage na ndenge ya stress obande ko stresser ngai donc c'est un peu ça iloko vraiment nazo loba parce que c'est pas facile to lingi kombo nzambe trop na munoko mais conduite ya batu eza mabe sepela nzambe akoti biso azo mema yo ba 2021 2020 mais pona nini ozo pesa nzambe valeur te lokumu te ya kotika mabe yako respecter o ezali loi ya nzambe bozo mona nga nzambe azo salelanga ba misusu onamona kaso ba faux pasteur ba faux ba nini évangéliste ponga na évangéliste na Didier Vita vrai pédé évangéliste moi so na basala kinga o asalinga ya Suisse oyo boye na kamwe yango te parce que
na bato déjà o bayaka trop spirituel baza ba hypocrite na mwana mwasi oyo asali neti akoselanga makambo akoya mpe kobina mpe kofi mais ye wana azokosa koteya okanisa kutu aza moto abangaka nzambe eza mabe mingi nde kobanga vie et puis na 2020 nayebi ke badéception ezalaki trop mais chaque déception eza na victoire et puis problème oyo ekomi eza pamba te moto alobisaka yo te pendant 2020 osalaki eloko te koluka mpe oyeba te kota na 2021 na yo soki omoni alandi yo na 2021 o mama makambula sika makambula sika makambo sika ezalaka te moto aza très honnête na vie okocontinue na vie na yo comme d'habitude c'est pas que 2021 nazokota nango parce que eza mbula sika nakota na comportement sika non nga nalingaka kozala très honnête na bato et puis na vérité. C'est ça qui est important et ça la moto ozala homme to une femme responsable. Vraiment yango moni azo senga la maman na biso parce que combat nzambe za trop même na baso liza ba maman pasteur bato bozo sambela ebele bo profiter nanga bo abiser pe nanga bo saleli mayele mais boza na ba merci te alors que merci za loka bonne manière. Nzambe azomona bino mais bokeba maloba na ngai ilanda bino na 2021 parce que vraiment na déclaré ba parole belé pour na bato baza ba malhonnête nazo sepela bo continuer na ngote to banga nzambe botala coronavirus ezoya ba virus ya mabezo kota ba caché 666 ezolinga et apparaître ndeko moment oyo tozokende peut-être pe to koma na biso na 2025 te 30 te on ne sait jamais koya ya mwana moto ezokoma pene. Vraiment banga mwana moto respecter Yesu Masia c'est qui est important bozomona makambo azosa elanga ina simple moto naza na grand témoignage ko bouleverser internet donc bientôt donc nazaki simple moto mais nzamba zaki na mission comment ndeni ya ko visiter ba via bat boyoki papa oyo abelaka motema alobi soki émission ezalaki te peut-être akufi peut-être ngai ko kufa yo zomona ngoka nazotia ba témoignage boy mais ozomona te que non nzambe nde moto azoko guérir baka oyo ezalaki impossible parce que alobesika mayele na bino bato ya mokili esuki esika yanga nzambe ebandi eya ye ebandi na kati ebanda na kati émission oyo ezala na poso yeba yango poso eza komba bonise ya basi mingi ya make elongoli basali te ebimisi bamicrobe ndeko na ngai banga me moto nzambe aza koutilize vraiment ntango ozobanga ozorespecte ngai eza koya na ndenge luzitu te mais ozoyeba kopesa nga valeur directement ozobanga mpe nzambe vraiment nzambe azala na biso et puis na asile vraiment que non tokosala effort Bible eza koloba que non ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Alors ceux que ozomona que non ate obengaka nazwaka te kobeta mabaku te naza mama ya bébé oyebi bien que non msusu mama Nicolas ko répondre yo pe siloba que soko oza vraiment mwana nzambe komona bien malgré 1000 messages na koza nango na ye na carré na yo ebele mingi bana répondre bango bongo vraiment eloko nga na osinga na bino effort eza vraiment crainte nzambe bozomona nde nzambe azosalelanga naza mwana oyo nabangaka ye nalobaka yango nga na tambola banga nzambe soki na tambola banga nzambe te jamais ba témoignage ya boye ya te jamais même ata moto apesa témoignage ya mai ya maki jamais omona akoya kopesa te po eza maloba moko eza na mpepe mais soki nzambe azoa ko accomplir parce que abike ça c'est ma fille azotambola na crainte ya nzambe aza très honnête na bato yango wana ozomona ke nzambe azosala puis ba miracle eza ya makasi ba grand témoignage ba grand surprise na émission oyo bana mapasa babotami na émission oyo bana babotami bato bazalaki ba stérile oyo bakipe ba Europe partout. Alors nzambe ye ko visiter bango na grâce émission oyo yango mingi totiaka na ba prière. Bonsoir maman Maria Loati et puis nzambe apambola ba mama ebele oyo bopensaki na nga pendant na botaki ba enveloppe na bino vraiment boza moi ebele na kokotanga kombo na bosani mam oyo super ya mama Maria Loati et puis super ya mama Elise Zola super ya mama na biso na Belgique donc mama zaka na Facebook te mais na YouTube en tout cas ba mama boza ebele vraiment oyo pe mama Nelly Mukiri ba bonne année na yo ba ndeko oyo bo visitaki nga vraiment merci beaucoup nzamba pambola bino ba oyo pe bozo pambola émission oyo na moni bongo na ndeko na biso papa na biso moko apamboli émission oyo na matériel c'est très important parce que mingi ba kendaka mbango te pasteur zwa 10 mais misusu bazoyeba te que non place oyo nzamba za kosala il faut to tia loboko wana parce que
Mutu, maloba mutu, est très puissant. Yo kolukate ko profiter. Alors, changeons vraiment 2021 ndeko. Zala utile pour ndeko na yo. Zala utile pour ngai maman Sanza. Na fandi bobi maman Sanza. Zwa blouse vraiment na yebaki yo. Mais en tout cas, sali ya mingi na poso na nga na bana na nga kolinga to ko profiter. Moi, j'ai souffert aussi. Pendant l'année na émission, on a 2020 depuis janvier, c'est pas facile. Yakoya ko l'accès loko, yakoya ko lobaboy, c'est pas facile. Alors ceux qui vraiment que non, monique non, osa bien. Ata pour n'angate, nga le baga action de grâce même pas ya babo là, mais on veut que on a zo pesa ngo au nom de émission au tozo kende wapi. Parce que ceux qui te les cas qui a waté peut-être ba grâce musu ba musu ba ngako profiter. Vraiment zamba zala na bino. To lingala na bolingo solo ba bonne année et puis merci beaucoup na bande ko partager ma vidéo. Merci maman Tabita de grâce et merci beaucoup maman Tabita nzamba zala na yo et puis maman Divine. Merci beaucoup maman Bijou Bouek. Vous êtes belle maman Célestine maman boza vraiment ebelé. Alors vraiment tout ça la tension na elongi parce que janvier yango tozo kota été koya kala mingi te bo commander ba masque ba démaquillant s'il vous plaît. Nzambe azala na bino et puis bon respecter toujours poso très important. Ce que mon kozo kokate, je suis là au fouti consultation na yo oye na kubongisa yo poso. Ce que le vite maman Nicole na koma net yo bo problème ezate o koma parce que j'ai tout oyo koma mais na tiki makambo ko dévoiler biloko ebelisi na net parce que il faut naïba pe ko éviter ba problème olena banda ko silika bo mona ngana zo silika pamba pamba muto a tricher loko yo vomenga mo pe na keba pe na za pe un peu na discrétion ba biloko mususu oyangai eza grâce nzambe tanga pesio mayele ya ko profiter il faut quand même pe naïba ko battre ba biloko mususu. Merci beaucoup vraiment la famille. Alors antikibino donc pour na resourcer na Anaïs. Donc, et puis pour la prière, il y a bande comme Soussou. Et puis bande qui est gentil, Soussou. Donc, Boubanga Nzambe Kaka, là on a couru baka yangoana. Vraiment, les années où on a les yango bien, malgré la déception, la caractère, il y a batu Soussou, mais la bêtise c'était nango. Changement des années important, changement. Mouté mamabe on de kozo sala. Yeba yango 2021. Bah surprise les autres là peut-être nous allons année au non zamba aussi la différence banani bazo servir ya solo na lukuta donc c'est un peu ça. Alors butu malam la famille ngana ke na ngande ngezawana donc kobina mabele lycée donc alors vous commandez déjà la masque yango yo bientôt ba biloko de aussi là déjà oyo bozala besoin ya consultation makamba maki. Bonne année la famille. Voilà. Faut ça la soin qui alors la famille a obina na mabele lisi tokumisa Nzambe donc tokutani prochainement. La bonne chose. Merci beaucoup.